pasi pe mawa, mokili mawa te, triste nouvelle, triste réalité. La famille tozaka na matanga, tozaka na sangwa mawa, kande bomona. Donc mikolo yo ekomi kaka makambo matanga ya mama na biso Blanche Tunasi, mwasi ya pasteur Marcelo Tunasi. Tozo lobela kaka makambo wana parce que quand ndenge bomona internet eza koningana, mutu na mutu azoya na oya ye, oya ezalaki boye, kendaki boye. Na batu o bazalaki te, mutu na mutu azoya kana ba information na ye, mutu na mutu azoya kana makambo na ye. Kande bomuyebi communauté na biso eza communauté moko bandeko nanga ata soki yo lingili kambu te communauté eko yela yo likambu yango wana bandeko nanga boko mona biso ebele mona biso mingi mikolo yo e ozalaka pasteur Marcelo Tunasi, Mama Blanche, pasteur Marcelo Tunasi, Mama Blanche, donc et ozalaka boye ti moko Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Tosaya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker ayeli bino masolo ya kitoko, Gavker ayeli bino makambo moko ya bien, Gavker ayena ba solution matakita, ba solution moko ya kitoko, ma solution moko ya kilikili, ba solution oyo batu nyonso balukaka la famille, eza na bandeko mosusu bandeko nanga avant na ndako libala 5 ans mabote zo ya te, ameki ba docteur nyonso, ba docteur bazo yebisa ye kaka keno, ndenge eza boye, matrice na yo eza bouché, somba oyo, sala boye a dépenser ba mbongo suka mobali aye ko boya ye na ye ko yebisa bino na Gavker bandeko nanga solution eza moko kaka na Gavker okosimba na yo mwana na yo na Gavker bika na yo libela eza na papa mosusu basi baboya bango pona nini papa aza lisusu na makasi te pona nini papa azokoka lisusu makambo te bandeko nanga ba papa ba mama bilenge Gavker ayeli bino ba solution ya kafu Gavker ayeli bino ba solution ya kilikili Gavker ayeli bino penza ba solution moko eza nango sur na système moko ya kitoko. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na yeli susu na mama na biso Blanche Tunasi. De l'autre côté, na yeli susu na sœur Deborah Lukalu. Ebole abatou, toyebi la servante de Dieu, la sœur Deborah Lukalu, façon ayembaka. Façon akotaka na muzindo, façon adoraka, ebele ya bato basepelaka, na ndenge asalaka makambo nzambe. Siko nini ezoleka?
makambo nini matanga ya mama Blanche Sœur Deborah Lukalu nini ezoleka la famille. Avant nakota na mozindo ya makambo nyonso ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande tolobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka Etoile Ines TV zo penza kiti na yo vanda. Tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge tokendaka, kote mosusu kande tosalaka, talela PR, mwa eloko kolia, ezangaka nango te kote mosusu ozolia, kote mosusu ozomela, kote mosusu matisa mwa volume na système moko ya bien. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda, bambote nanga na yemoko Madame Gracia Mpoi ya ba Gracia, bambote nanga na yemoko Mama Céline Kaba, bambote na Mama Lisi Pitu ya balisi mwasi Nzombe, bambote na yemoko Madame Vicky Mambonzo, na pesi bambote kandenge zalaka na système moko ya bien na Madame Marie José Chala na système moko ya kitoko et pourquoi pas Madame Judith Diampo Visa la parisienne moko ya tongo makasi. Voilà. Tozonga tokota na moi sujet na biso. Premièrement, avant de continuer na sujet na biso la famille, to continuer kaka na ko présenter ba condoléances na biso na famille Tunasi. Là, nous voyons le pasteur Marcelo Tunasi, nous voyons aussi les enfants de notre papa Marcelo Tunasi. Et pourquoi pas la famille biologique de maman Blanche Tunasi. De vous présenter ma condoléance, de yebike situation ezabiante, de yebike na minitoyo ezaneti na ndoto. Ba makambo ebele bozondi mate, mais eza réalité. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Ba mapango ya kosomba yango yo la famille kande na lobaka liwa tango yaka eyebisaka mutu te ke non mutu tela kokufa mutu tela kokende eyaka nango na ndenge nango yango na lobaka toujours et encore à quoi sert ya kolataka kosombaka ba bijoux kotiaka ba kabelo matakita de l'autre côté bana na yo ata lupango oto lobaka ya muke ezate. Bande konanga opportunité yango yo $350 ya pamba sombela bana na yo lupango. Soki yo peut-être ozalaka na poto makanisi na yo ezalaka keno ozwa mbongo ya ebele pour ko sombaka ndako na poto
ebele ya bato bavanda na poto 40 ans 50 ans basomba bandako te bautiliza bambongo wana nyonso. Alors somba nanu lupango na Congo, sombela bana na yo lupango, misombela pe yo moko, parce que tango okolaka wana okovanda na ba hospice ya poto te parce que ça coûte de l'argent. Ovanda kuna ofele te, nindele bavandaka parce que eza ba pays na bango, parce que batiaka bambongo. Siko pona biso bato ya mwindo ezalaka pasi. Yango tango okola 70 ans e ozala malamu, ozongi na yo Congo yebi ke ozana mwandako otongisa na yo, otongisela bana na yo, l'essentiel okovanda timu koloko kufa. $350 ya pamba osombeli bana lupango, omisombeli yo pe lupango. Okoti kosomba ba mapango 3, 4, 5, il y a d'autres personnes ba osomba ti ba 10. Balobi mama Étoiline tolingi to bando tongisaka malembe to tiaka ba locataire. Bambongo wana eko bando sungaka to epargnaka ta pona futur ya bana na biso. Tala bandeko mosusu mayele bazanango kitoko wapi. Kande na yebisaka bino soki eza makambo moko eza sérieux te na kolekisa ngo chez Étoiline Ines TV te. Donc soki omoni eloko eleki chez Étoiline c'est que eza makambo moko eza sérieux, nga moko naza témoin. Makambo mapango eza makambo moko eza sérieux, bobanga na bino te, eza te ke bakoya koyiba bino mbongo te. Eza makambo moko eza nango sérieux na système moko ya bien. Voilà. Tozonga na sujet na biso. Lelo na memeli bino Sœur Deborah Lukalu. Le jour bayaki ko annoncer biso liwa ya mama na biso mama Blanche Tunasi, c'était le mercredi. Tango kaka ba annonçaki directement tomonaki na page oui, ya Sœur Deborah Lukalu ayaki ko poster que aimons-nous vivants. Adieu, by cœur brisé. C'est ainsi que la plupart de nos Congolais batoué belé penza makasi basilike la Sœur Deborah Lukalu. Balobi est-ce que na batu nyonso yoko tikolo bakeno aimons-nous vivants. Nzambe oyo sala laka eza Nzambe ya solo to eza Nzamba lokuta. Bande konanga, c'est ainsi que batu bakomi kozongisela Sœur Deborah Lukalu ba makambo. Kandenge zalaka. Balobi na ye, yo okomi kaka, soki Pasteur Mike Kalamba eza na mwa événement moko boye, yendo koya ko apprécier. Soki Sœur Osilika ibaza na mwa likambo moko boye, yendo koya ko apprécier. Soki Sœur Sandra Boyi azana mwa makambo moko boye, yendo koya. Me batu mosusu osala kango te. Ebele ya bandeko na biso ba Congolais ba pesi exemple. Balobi tomona liwa ya Sœur Kunda Sister. Sœur Lisi Kunda oya kufaki. Atako poste ndenge zalaka. Na poste azamutu abalo yembela pe nzambe plutôt toza na ye carrière moko tosalaka musala moko oposta yete tina matanga okenda te. Tomonaki awa le pasteur Moïse Mbiye asalaki concert na ye ata message ya pamba ya félicitations parce que ceux qui ont déjà bêti concert na stade de martyr ce n'est pas facile. Ata concert ata félicitations ya muke ya ko apprécier pasteur Moïse Mbiye ya ko encourager pasteur Moïse Mbiye oloba te. Mais ya bato mosusu nde ozo ya koloba keno aimons-nous vivants. Tango ndeko wana asoulevaki makambo ya pasteur Moïse Mbiye nde ye Sœur Deborah ye ko répondre na commentaire que est-ce que bango balingaka nga balingaka biso. La famille toyebi ke pasteur Moïse Mbiye azana mwa ba problème na majabu. Mais selon ngai na ko préférer te ba problème ya pasteur Moïse Mbiye na majabu et ya ko affecter bandeko na biso mosusu ya ba chrétien. Ekozala malamu te. Ekozala bien te. Bandeko nanga ya ba chrétien, surtout bino ba musiciens, s'il vous plaît, soyez des exemplaires, soyez des modèles. Parce que koyemba o boyembaka
ezalaka mateya boyaka koteya bato. Soki peut-être bowando yemba na makanisi ke na oyemba eza musala na oyemba pona mbongo. À partir d'aujourd'hui, en daté d'aujourd'hui, botiango na mutu, botiango na mitema, ke toyemba ka lisusu pona biso moko te pona mbongo te, mais toyemba ka parce que eza na batu mosusu bateya maka na nzela banzembo na biso. S'il vous plaît, parce que lelo tolobi soki batu mosusu bakopengwa, batu mosusu bakolanda lisusu nzela ya nzambe te, ekozala pasi pe mawa. Parce que bakotala tala ba sœur o bayembaka, ba frère o bayembaka, tala ba vie bamenaka. Siko ba biso tokosala nini? To continue na biso na vie na biso ka ndenge tosalaka. Epa ya nzambe, nzamba kotunaka bino. Nzamba pesi bino badon ya koyemba, bo ya koteya ka bato. Mais soyez des exemplaires. Botika ba makambo wana ya barankine, botika ba makambo wana ya biswana swana ya pamba pamba. Toza bato, place nyonso bato bazalaka, makambo ezangaka te. Mais en tant que bana nzambe, tozalaka na ba parti prité, tokotaka bitumba oyo etali biso te. Soki omoni ke pasteur Mike Kalamba na pasteur Moïse Mbie bazo swana, tika bango ba swana etali yo te. Soki yo de ton côté, okomeka peut-être pour encourager les pasteurs Mike Kalamba. Atika koswana na pasteur Moïse Mbie, atika koswana soki na nani, et ozala malamu, ata soki bakwa ranger te. Mais devant Dieu, Nzambe amoni motema na yo, Nzamba kosepela. Mais soki bokozala batu te ke non parce que mututela swana kana mututela nga pena kota makambo wana, et kozala pasi pe mawa. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ça te que non soki mutu alingaka yo te yo pe bokolinga ete. Non, uza mwana Nzambe. Nga na sepelaka penza na ba témoignage à Sœur Deborah Lukalu. Et ça na ba témoignage soki akoti ba interview ba émission ba otuna yo ba question ba ndeko nanga a inspiraka nga makasi. Même sur la vie spirituelle, au mona er mosusu okomi kolemba tango koyoka lobi non 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 na kolemba te na makambo Nzambe, mais siko ba makambo bongo elembisaka batu. S'il vous plaît, Sœur Deborah, batu ebele balela yo, batu ebele balingaka yo makasi. Alors kolinga kolanda banzela mosusu te oyo ekozala pona lokumu Nzambe te. Tomona Sœur Rosini Kaiba, bien que apostat Sœur Lisi Kunda te, mais akenda na matanga, yo présence na yo tomona yango te. Ata soki okende te, salata mo poste. Lelo o tokomi komona génération ya 4 personnes, bango bazana coin na bango. Bolanda lokolo ya mama na biso Micheline Chabani, bolanda lokolo ya mama na biso Longbongo. Babanda koyemba kala avant bino, mais bazalaka toujours social. Soki liwa, soki matanga bakendaka toujours. Soki bamoni frère ndeko na bango abeti concert moko boyo, mona bakoya ba apprécier basali mwa ba message, ba eko sensibiliser bato. Faites aussi pareil, s'il vous plaît. Botika ba makambo oyo ya biswana swana non parce que mutu tela o solo la kana mutu oyo tenga pe te. Le salut est individuel. Oyebi yango tanga ka Bible, oyebi makambo nyonso te akabatu. Foko tapenza na ba mouvement ya batu oyo te, s'il te plaît. S'il te plaît, monika neti Sœur Rosini aza. Sœur Rosini aza ka ndenge toyebe la Sœur Rosini Kaiba. Azala ka bongo. Elle est toujours sociale. Soki osale lo côté au mona présence na ye, il faut ezala. Il faut azala. Elle est comme ça. S'il te plaît, maman. Frère Moïse Mbi, bobandana e kala tomona ba photo na bino, s'il te plaît. Congolais, Congolaises, partout, Zali Kota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mon côté.
andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.